Ah, Grace Mbisi, Didier Nzongo, Mokonzi ya Ngaba, a confirmé aussi là. Et, a le besoin petite sœur naïe, a le bien on peut n'endenga ma bête, mais aussi là. Oebiko, Grace Mbisi, ça l'effort, hein? Tango Didier Nzongo, Mokonzi ya Ngaba, lo biango, a tcholiote, boza pe na rankini te, alinga kope mingi, maleki na plateau, epai ya papi gen. Émission wana, basolaka makambo ya vrai, oyo vivre. Asololi makambo ya vrai, oyo vivra. Alobi pe malamu na yo, alobi pe ndenge mosala, alobi pe ndenge asala po yo kota na Kongo mikili. Alobi makambo ebele. Me o ngande na yoki pe ningisinga michopo osila. Grace Mbisi osila na leli. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka arando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, soki Didier Nzongo alobaki, Grace Mbisi asila na 2021, nangana loba silite. Po 2021, Grace Mbisi mwa gaz ezalaki, na kote ya bato mangala, pe gaz ezalaki makasi, kota bana bakotoyo. Mais lokola Didier Nzongo alobelango na 2023, boyebake Grace Mbisi ezape ya solo, gaz, tous les deux côtés gaz ekiti. Ekiti kutute silikaka. Grace Mbisi gaz esili. Na ebite so banani ba remplacer ye, o bazo sala mie koleka ye. Fweza la TikTok ebuki e maseke. Ah, Grace Mbisi. Grace Mbisi, la sexy. Ah, ba mama boya kotale la sexy. La sexy, Grace Mbisi. Ozana nous jeune. Bon, jeune maman. Rachel. Ye moko na mibimisi ki star na ete. Po yozana sosia koma bébé star. Bien sûr, banda botama. Obenga ki bébé star. Rachel lelo ayibi koloba. Amituna kanani yango bébé star. Akanisaka o bamona kan internet. Eza Rachel mosusu. Eza nango yete. Seko na moment oyo yosili. Ah, Grace Mbisi. Soko continue bweti 2024. Yebo kokoli mwe. Toko kita makasi. Na yebite soki ya wile toka ozano soswa. Bon, na yebite atamsa ozana yo. On sait jamais. Mais awa tango tenga maki mbebo. Tango belaki. Tango silaki ko sila wana. Bato bele bakimaki ya. Na ya wile toka pa kendaki. Mais tango ulo pemba. Eye. Biloko no bene tosi.
yo penzo za na ba biloko moto asolwa yo za na ba bato ba piako biloko ba 10 ba 10 personnes po yo za danger ambo bon nandimi to za danger po eza déjà confirmé na Didier Nzongo ki osila nga pe namonaki na ngai yango avant ya loba mais lokola oyebi bien amour na nga pa na yo esila te nasepelaka no toujours donc nalingaki nandima réalité te ki osila nalobi rien na ondima te natali yo na TikTok ozokima mbangu abedashu boss okwei na mabele bon geste ono sali elinga kosimba makasi na Instagram na yo na Facebook mais bon na TikTok bana TikTok bana TikTok bazodokisa penza yo zali Grace Mbisi la sexy neti nga papa robot nalongwaki yo nani na sexy nalongola nakoseka no bakri na okota na karo kende boye la sexy ne banako boma tango nano sala opération te sikoyo lelo on Instagram na poto ozwa bana poto banda sala nino sala encore te osala nzembo ya touriste chokoti na ankoro mais bon bana TikTok makambo tu osalaka baza nango ebele kote la sexy kotukomeka te bango baza plus que la sexy balobaka mingi te bagangaka mingi te bazwaka mpe ntango molai na video te 15 secondes 30 secondes 60 secondes maximal sikoyo Grace Mbisi yo osani direct Grace Mbisi avandi osa direct direct bon meka menayebi te so baotala yo tout d'abord soki YouTube no bandona osa direct na nini Grace Mbisi ça me fait mal Didier Nzongo akoloba bongo Didier Nzongo mokonzi ya Ngaba Kibokolo chef de famille pour la force Didier Nzongo azana ser ni mo nani comme ni nani na bosani ser ne wana oya kufate waza vivant ana ser moko boye aza tandra kosakana te tendresse evana na ye mais bon tozonga na Didier Nzongo makambo alobi na Grace Mbisi yo paka tendre wana tendresse Grace Mbisi la sexy yo osila osani sikoyo kota na losambwa Grace Mbisi bandeko ça fait mal Grace Mbisi na YouTube na ye mais mpona nini mpenza okanga ngo okusalaka suba émission te mpo kaka bavie kitaki tala tolinga na kokoloba zongela YouTube na yo tout d'abord bato ebele bavie kiti YouTube no mpe ezalaka nango kaka mpo Grace Mbisi en tout cas oza na eloko ekokomatisa o te sikoyo
Po oza na TikTok déjà. Oza na Instagram. Oza na Facebook. Mais makambo ozo sala bana TikTok bazo sala ngo na nenga osakana te. Siko ba fanatique na yo. Bango mo ba comme bactère na TikTok. Siko ba o ba comme bactère te. Bazo landa TikTok abatu. Alors, bazali chargé, faut bakende classe, bakende misala, balanda information, bakende activité sportive, bakende bacha, bakende faire le magasin. Donc, tant o etikali muke batala yo, ba otalote, bageta elo mususu. Moko bazongeli yo. Donc, grâce mbis, oza ekosila. Yango wana grâce mbisi zonga na YouTube na yo. To créer YouTube mususu po wana soko koma kobanga ngo so ekota libabe to moyeke moko ya kuna. Alors, sala YouTube sita sika. Po na site ya sika okobanda makambo sika. Kokipe na ba view te. Kokipe te. Tout d'abord grâce mbisi bato bayina na kala lelo babosana ki bayina yo. Bakoma komono mwana malamu akosakana te. Po na nini? Po baza jaloux ya Karine Mokonzi la Baronne. Siko yo profite na wana lokola balingaka yo. Alors, sala YouTube na yo. Mususu. Bandana nuko yamba muninga na yo moko no. Oya fulaka ope na bana kotoyo. Tata Oscar. Tata Oscar lokola achayo maboko. Oyeba na bana kotoyo. Donc, soko sali YouTube. Oyambi Tata Oscar. Lokola mbala libose simba. Mbala mibale peko simba. Elexi Tata Oscar. Aza mutaliba bete pana yo. Surtout lokola auto bota. Azo dégager pe beauté. Alors, oyebi yango bien. Tata Oscar na yo. So bokutani o mataka makasi. Alors, sala YouTube na yo. Tata Oscar akoya afuli yango. O mati. O bando yamba batu. Siko zano na tina kato yamba ba musicien no. O yamba mutu normal. Bosali analyse. Osape na bandeko na yo. Tomona bango par hasard. Osape na mama na yo, belle mère na yo. Tomona ki par hasard. Tomona ika tango kena osomba voiture. Tango ezaki na kombo na ye. Alors, osape émission na bango. Tout d'abord yo. Soko zongi osala émission. Obando yamba peka ba journaliste. Oba yamba yo. Oyami Nolitambo. Yeba yamba yo. Oyami tous les journalistes bayambaka yo. Makambo kene bien. Po grâce mbisi ndimela maloba. Dide nzongo alobi. Po bino bozalaka wana surtout yo. So benga ki Dide nzongo. Didier osolo bangana sila keba na yo. Au contraire afungoli yo misu. Po 2023 oyo. Ozo kita na ndenge moko koleka dollar. Ozo sala benza shit fitir no peye banite ndenge mona fitir a dollar. Alors sala makasi grâce mbisi landa maloba o Dide nzongo alobi ezali très important. Oza penza ya kosila. Kosila wana kokanisa teke yaki na 2021? Non. Na 2023 oyo. Penga na yebisio eloko ebomi yo. TikTok. Yo makambo zo sala. Nengo sala kaka. Kaka nde ba fanatique na yo.
na bao ba na plus importance bango tu baleli TikTok sikoyo ba oba ba na kolela la sexy pa na yo otika no so sexy te otika na so la sexy te ba ope balandi oza nango mikolo yo bana TikTok bana TikTok image lo baka yango moko tout d'abord bango balobaka penza te balobaka te bana TikTok so balobi quelques phrases kaka yo pe olinga tosala live lokola mama Kongo no neti mama Kongo yazo mate yazo kita te po yazane zero devant yo grâce mbis mama Kongo azali nia soso mazo mata po ba live na kata TikTok eza un impact site na ya YouTube eza un impact donc mama Kongo na TikTok azo peser ah oui azo peser makasi te azo peser po sarato na TikTok azo peser na ide etange bango mibale ba bazozo siko yo soke na TikTok na ndimi to peser na ebite po na zomo na makambo yo ke no na TikTok te live po ba live na Facebook elemba babiloko salaka ya kitoko mais bana TikTok babukiango baza sexy plus que la sexy tosakut na mwana moko ye pa bimi na TikTok yazali mwana sans calibre alata siko robe mo transparent siko na kata makolone azane logo moko diembela et l'accès à Moulaï. Tous les vidéos na eza bongo. Alataka biloko transparent, ya pembe, ya mwindu. Asalaka vidéo à 15 secondes. Akitaku tina 7 secondes. Po yebi ke bato bako ya kao. Siko mwana bongo. Yo yaka la sexy na modèle et tout. Ya yeka beti 7 secondes. A bouger ma boko boye. Batutu botaka na sama kolonai. En plus azana ngoya Moulaï. Ezo diembela. Ah papa robo na yo pozo tala bakoko. Boniko. Natala te. Ponani. Oyebite kotala bonge bongsaka miso. Miso comme bonga. Kalatina Roubora manette. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafan Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yanni Amayadache. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir Balandignon so ya Elengiakomba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyoso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyoso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.